Bonjour, bienvenue dans votre émission Tolo Belavi. Heureuse de me présenter devant vous une fois de plus. Vraiment Tolo Belavi, Karané, Kombo Langezali, Tolo Belavi. Donc je suis là une fois de plus pour parler de notre sujet d'aujourd'hui. Vraiment avant de commencer, na beti c'était na yonde konanga ozozwa occasion kotalanga. Mama benga papa, papa benga yaya. Soroza ndeko na vraiment aza femme seule. Vraiment, les solos sont concernés, ma cassi. Vraiment, je dis un grand merci à mon grand frère propre, Papi Gen, Babi, vraiment, Oumela. Il a te dit, là, à quoi ça sert, vraiment, équipe à Tolo Belavi, Tozawana, pour nous, Labino Moussala, vraiment, servante Nabino, au moins, la Moussala, Nabino, Nano, Diamant Noir, moi, ça, Moindo, vraiment, Toza, Awaming, pour nous, Labino Moussala. Donc, les solos, l'on a bêté Labino, Lelo, et outil Moussika, et outil Belgique, pardon, et outil na Afrique du Sud. Et outil na Afrique du Sud, Moutumoro Boeka, Loko Labino, Atalaranga, Atalarabé émission nanga sepela rango a benga kinga apesinga émission oyo vraiment le binanga nanu diamant noir s'il te plaît passez vraiment message oyo na bateau baye ba kité bazaki informé te bazwa maele avant de commencer je dis un grand merci à As Biziki de prix l'Afrique du Sud As Biziki merci nayo donc li solo o eza ndeko na biso a mwasi a vandaraye moko aza femme seule na bana na ye mibale na Afrique du Sud akabwana na papa bana na ye ndenga vandaka ye moko boyebi kaka bandeko na biso so kabwana mobali soko zana jeune olukanuka mutu mususu eza choix ezala rapide te na makambo wana ndeko na biso mwasi oyo la kabwana mobali na ye aye luka bon ba ne leka ki yango pe mo ebele aye zwa mutu mususu ba komo vivre na ye la razui garçon wana sika moi on va le wana zala ko aider bango makasi financièrement matériellement azo s'occuper na bana na ye lokola vraiment bana ye moko papa wana ba zala vraiment bien ba zala ba chéri mobali nanda kuna ye moi spe nanda kuna ye ba vandaka quelques mois après moi si a comprendra te mobali asala musala nini mais moi na mobali wana azanga mbongo te azanga mbongo te batu ya Afrique du Sud ba yebiye moi ina tanga komone vraiment été parce que ba pesinga autorisation ya tanga komona été azala moi ça se comprendre te mobali mbongo ba voiture ba nini ya wana avant na kende un peu plus loin ba ndeko nanga vraiment ya basi l'air ozana mobali ozana chéri faut luka ko ye ba chéri na yo asala musala nini c'est bien beau kozana mobali o azo peso mbongo azo kabila yo mais faut ko ye ba mbongo wana provenance nango ezo uta wapi au Monica Mutubo 10 000 euros, 5 000 euros, yebana no azweli na mbongo wana pour à dépenser et belé bongo wapi. Vraiment sœur na biso o azala ki ne komi tout na ba question te mon bali wana ya kata la rabangwa kendaka kababa mbongo oyo comme sous 2 semaines après voyager leur route à voyage leur roya aye na mbongo car bongo moi c'est pas luka ko beska mbala zo mbongo te mais bazala ndak morote mbala zala place na ye moi c'est pas za place na ye nzoka ndeko na biso wana ya mobali azala na ye mutu ya misala mabe ndeko na biso mobali nzoka teka na ye putulu ateka putulu alanda na ye nzela o ya le chemin le plus court pour nous mbongo ateka ne putulu moi ça batu pa ye ba eloko te mobali a voyage akayaka bon mobali mbongo ba voiture azala bien moi si pe bon vanda comme susu moi si avandika boye a mona mobali quelques jours azo mona na te ameki ko benga numéro rien ke luka mbale skazalaka rien ti kamara mbale yebise a nkolo mobali na yo yebite sikazali ote na yebite ote mobali no kutazana problème moko boye na mbila mais nga moyena betelo masolo so yate zela ye moko sokaye awoyebisa yo quelques jours après mobali aye koya nzoka bakanga ki mobali bazako sala ba démarche ni boyebika makamba mbile wumela mwa mingi nzoka bakanga ki mobali batsaki na détention pour na mesure voilà d'enquête et bazwa ki vraiment na makambo bazala ko linga bazwa ye nango te bayaki ko relâcher mobali pa ye kozonga ola yebisa mwana mwasa batu vérité mutaza na mwana bana na ye mibale kende na zaboye bakanga ki nga potala musala na sala raboyi na boy alewi pe lokote apesika ba raison na ye selon oya mona ko kopesa moi c'est pas continuera ko vendre na mobali ya continuera vendre na mobali a présenter mobali pas ba camarade na ye pas ba ndeko na ye ba ami le voilà intime na ye vanda ko mususu bana na ndenge zalara na bazo kende classe ba mona kaka mbila atelemisi bana na nzela akomotu na bana ba question oui papa tel
oh oui to ebiye azara na bido na ndako te parfois la pas na biso parfois la laka et pas na biso te ba mbila comme ça la ba enquête na quartier à moi c'est comment ça zalaka po ba yeba soki moi si pas na kati makambo wana obie kaka mobali parce que ba zalaki déjà kolanda mobali bandakala bana la ba uti classe ba zongi babi mama tala tokutanaki na mbila na nzela mbila tuni biso boye 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 et sur tonton oyo ayaka à propos ya tonton oyo ayaka na ndako awa mama tuni bana bilo boye bisi mbila nini o tete bisi mbila ke tonton ayaka na ndako mais mususu ala la pa na biso mususu azonga pa na ye mais azara na biso batuni ala la na ndako la isika nini o tela la na chambre na mama boye na boye moi ça mon yango kon suspect ya bengi chéri na ya tuni papa tala bana bakende ki classe tala boye na boye mobali comme ça les mort banga mais pourquoi ba ko tuna bana bongo te ba tuni bana bongo nga pe na comprendre te mobali pe ola yebisa moi si vérité abombi ne kaka vérité nzoka mbila ndenga sala ka ba enquête bongo ayaki de ko découvrir nanda ka moi si wana na makamu nyonso moi si pe subul mko mususu na butu balali wana mobali kei ba voyage no akenda wana azongi la azongi asali 2 jours et pas ya moi si poso ka wuti voyage so azongi akomela liboso nanda ka moi si après akenda ndako na ye asali 2 jours et pas à moi si akenanda kuna ela akenanda kuna le même jour on a mbala akenanda kuna na butu na ba 3h du matin ba monaka toc 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 na porte la mbila mbila la ya zo beta porte bo fongola moi ça le nga banda vraiment nazala kana mboko na mbila ya obetela nga porte te mbila obetela nga porte na likamnini moi ça monyango bon ko bange sali avant fongola abengi na no mobali na chombo mobali azo yambata benga zo yambate mbila tellement zalé consista bi que madame soko fongoli porte te to ko buka to yebi déjà que oza madame tel boina bombila comme ko avertir ye na ba kombo na makamnyoso boza na bana mibale boina te makamnyoso donc faut fongola porte moi ça mona que loro muso au sale za quitté choix muso au sale za quitté a fongoli porte l'air a fongoli porte mbila koti mbila l'air a koti photo fouiller ndako moi ça mais bon fouiller ndako na ngali kamnini ngana za boy na ba na mibale la sala ka boy na zongi sala moi c'était tebi makamnyoso oyo salaka mbila koti bazaki belé ba koti na ba chambre na ba nini ba fouiller ba yeko fouiller nzoka na se ya plafond mobali azwaka babiloko na ye wana oyo atekaka putulu abombaka na ndako mwasi ya batu bandeko fille ya batu innocente ateka na ye putulu te ayebi ateke nde basalaka bakope wana kaka lokoso ya mbongo yona ba ebisabino na ebandeli fo koyelukaka koyeba mobali nanga ayelaka nga bambongo ebele boye asalaka musala nini bayo kokuta putulu na ndako mwasi babina mwasi il faut tokende na yo moi ça comme le la mais bon kende na ngande ninga na yebi makambo te bino moko boyebi mbila mama bandeko nanga ba papa ba mama nanya kokotela moi ça batu preuve bakangie na preuve na ndako na ye donc eloko kokotela ye ezate moi ça bandi kolela abi bon ça va beaucoup kende nanga boete bozela na benga ata na téléphone bandeko nanga baya ata mutu atikala na bana pona kokotika bana boete babi non tozokende na yo na bana okobengela bandeko na yo na poste ya police comme ça baroya kozwa bana na poste ya police bon numo boyebi pe mbila azaki pe na choite bakei na mamango na bana na ye bakei là ba komi kuna mama pa continuer ko benga bandeko ne ba oyo azaki disponible aye azwi bana azongi na bana na ndako ba enquête bandi mama ba lekiti liboso a juge mama le binga na yebi makambo nyonso te oh mama ata wanga ni ndenge nini biso tozwi ba nyonso na biloko nyonso na ndako na yo donc eloko le beyate soko ozana moya ko luka avocat ou luki avocat soki moya ko luka avocat yate biso to pesa yo avocat apesa ka commis d'office bakomo tuna mama ba question à part yo na bana no mibali nani so azaka na ndako na yo te mobali nanga chéri nanga yaka mais azongaka mbila tindi babengisa mwana mbali wana linko yate babengi rien mwana mbali wana katisa longue Afrique du Sud akena ya Angola pour Afrique du Sud na Angola ko kena ngo vraiment nango facile akena ya Angola fi wana donc batuni esimbite ba enquête salami esimbite comme bakanga kena biloko wana donc choix mususu ezala kité bakangi mwa mwasi wana bakotisi prison si bazela mobala ya ko se présenter bandeko nanga 3 semaines après moi na mobali wana ye ko zonga na Afrique du Sud ake ko se présenter moi na mobali wana awangani moi na mwasi wana alobi aza mwasi tozalaka na ye me biloko wala nga na yebi yangote mbila ye moko yebi ke moi na mobali wana paza na makambo wana po bakanga kai déjà pona ba questionner sur makambo wana mbazaki na ba preuve na maboko te mbila yebi na ye mais loko la preuve ezate bino mo yebi mbila loko la preuve ezate donc moi e basala autre moyen te
bakate la fille ya batu bandeko nanga 12 ans ya prison tellement bakanga ke na ba paquet belé. Donc moi ça batu azwa 12 ans ya prison ya ofele na likambo ya salate. Ba meki ko bundana bazu ba avocat ba sali nyonso ba ko sala e simbite. Babi ye face à la ka prison parce que bazu ye na preuve na maboko. Fille wana la raye au sala 6 ans ya prison comme azalaki na bonne conduite comme elo comme mabe mususu na si mezalaki te comme azalaki ne pe na ba casier judiciaire ya mabete batali pe tamboli na ye ba moni que non azane vraiment mabe ya gravité après 6 ans ya prison baye ko bandela sous dossier na avocat na ye si baye ko bimisa fille wana sali 6 ans et demi na prison bande ko na ngabota la batunde bakokoza la mutema mabe azubi loko na ye ya ndengwana ke ko bomba na ndako fille ya batu o yaza na ye na rien à voir. Siko mutu apesinga lisolo oyo aza membre ya famille ya fille wana fille yangola rabimi prison et tout a continuer vie na ye mais minimo boyebi de soko wuti na bisika ba prison ato bimi vie na yo exercice ndenge zalaki liboso te yango bomoni na ese na ebandele émission soko za na ndeko na yo tindela ye émission oyo o aza femme seule tindela ye émission oyo vraiment eloko nga na koko bakisa susu na simeza nini eza ke bande konanga to tika vie appréciée oza na chéri na yo bozalaka na ye oboyi msusu ote pona boya ye parce que mobula base lekiye ote na boye parce que le coûter lekiye metala peut-être mutu oyo ke nokozwa oyebi ete oyebite nani ozo ke no lokota na nzela donc lisolo o la ba betelinga ngo esalinga d'abord passi tant que être humain esalinga vraiment passi pourquoi batu bakoza la mutema mabe ya niveau oyo OK bombisa ngo ata soki pa wapite oya bombisa ngo pa ya mwasi batu azana bana ne mibale mwana mbalo ya la bombisa ki ngo je suis sûr na makanisi na ye ami lobelaki ke lokola mwana mwasi oyo azana ye na makama mabete azana bana na ye msusu mbila kotia ye kate nzoka mbila landelaka mutu malembe mbila ye amonaki deja ke akoma kokende mingi na ndako wana mbila amonaki deja ke akoma kolala msusu na ndako wana mbila ayebaki deja ba circuit na ye ke soka wuti ba voyage na ye akomelaka na ndako wana malgré ba lukake na bandenge nyonso mais suka tala muta ye kofuta masumu muta batu innocente garçon wana après quelques mois alongwa na ye Afrique du Sud akenda na ye esika mususu fia bato atikala ko souffrir na bana na ba vie ba prison pona nini pona ko welela peut-être na ko benga ngo selonga mbongo ya na photo lukara ko ye ba mibali na biso basala misala nini ozana mobali ayela ko mbongo tout le temps ndeko nanga mwasi luka ko ye ba mbongo wana eutaka wapi asala ka nini peto luka ko zara na muto to bandi na ye ndenge azozwa 1 euro tozomona tila ndenga ko koma un jour sera comme millionnaire tozomona ne ba million ndenge zoyela vraiment pona lelo to suki awa émission na biso zalaki oyo vraiment to qui plus wana pona repesa biso toli to benda matoi ba oyo to lukaka via presse to yeba to zo kende wapi to zana nani pe to sala nini pe to tika kokoti sa ba n'importe qui na banda kuna biso mutu moko to mona na quartier za na mbongo belé azana ba influence belé réunion so butuna moyi ko na ndaku te ba makamnya ko sala na ndaku te il faut to luka ko yeba nani to zo koti sa na ndaku na biso surtout sika bana batamike bazali yekutu chance to chaki bana te ce que tu sais ce qu'on a bana bon ton rôle appelle chance parce que ça a malchance parce que biloko a bongo bana pe ba rozala traumatisé muto a roboko lelo bana na sima po ibi motema na été o peut-être so ça le bana nini na sima donc vraiment to meka kozwa mayele pona lelo to suki awa na remercier bino ba oyo bozora vraiment temps ya kota la biso numéro na biso eza affiché vraiment na nous diamant noir azawana pona osala musala papi gain azawana ya tedi mola azawana vraiment équipe mobimba ya to le bela vite ozawana numéro eza affiché so moni kozana lisolo ozana likambo zo tungisa yo olingo faire partager ngona mokili mobimba vraiment ko hésiter benga biso za numéro o ezo fonctionner to ko yamba yo ce que ozwinga te par exemple parfois na rappel trop occupé au tiki message ce qui na possibilité na ko rappeler yo pe to ko yeba ndeni to ko zwa émission et solo na yo poto partager na bato mususu na pesi bino mbote ba o botala rabiso merci na ma grande sœur Chantal Matomina Pichu Manzenza vraiment merci na yo les libérateurs de Paris merci na Pipo Senga ya Freddy Chikeva vraiment merci na yo merci na mon grand frère Papi Gen bako babi yo vraiment lo sako oumela siko zwami merci na ya Teddy Mola quoi ça sert Pichu l'enfou ba le jeune millionnaire babi exemple là-bas na lemba merci na yo na nous diamant noir asuki awa merci na ya Joël Ben merci na bino se botala rabiso vraiment d'ici là portez-vous bien à nous revoir au revoir.